Karine Mokonzi na Pamela Shekola. Rando ekomi ouverte. Donc, eloko naza kozela yango wana. En tout cas, rando ezoma pamboli. Pola nanga na panzela bino nteke. Alors, Karine Mokonzi, yo moko yeba rando oyo eza rando mokete. Pe papa matondo sikoyo yoka ngai kote ozali. Papa matondo mibimisa parce que bato ebele bazokanisa. Ngai papa matondo. Nga naza papa matondo te. Papa matondo nakanisa kombo ne kokozala Roger Matondo. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi na Pamela Shekola. Rando ekomi ouverte. Donc eloko naza kozela yango wana. En tout cas, rando ezoma pamboli. Pola nanga na panzela bino nteke. Ya rando oya Karine Mokonzi na Pamela Shekola. Ndenge ebandi ko chauffe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. En tout cas bandeko nanga rando oya Pamela Shekola yango vraiment nazala kozela po nayebi rando final ekozala Karine Mokonzi na Grace Mbisi na 2019 oyo rando final teke po rando esila po rando ne tombera jamais rando ekotikala kosila te po rando ezala banda bakela mokili oyo ekozala tina suka même ba député oyo bauto voter na Congo na kanisa bozomona rando na rando. Bon, Pamela Shekola ye na Karine Mokonzi bazalaki glacier. Bon, liboso bazalaki na rando ya malili. Sima rando na bango eboti neige. Kala mingi te rando na bango ekobota kabamba kata ya glace ekangami lokola ebale ekangami na glace. Mais sikoyo rando na bango ekomi ouverte epanzani ebandi rando ya solo. Karine Mokonzi alekaki na chaîne na ya YouTube. Bon, avant na naloba makambo Karine Mokonzi na chaîne na ya YouTube. Bolanda nano bien video moko ezali na se awa ona komi titre Karine Mokonzi sima na ye équipe nationale bakomaki kosala ba émission na garage ya épave Makelele. Donc nalobi ke émission wana Joël Show bazali na Vivette Mayemba na Janvier Mokonzi eza émission moko ya kala tango Karine Mokonzi a voyagé ki. Donc basalaki émission wana na garage ya épave la kisitege oyo Karine Mokonzi azokoma na site na ye mais épave oyo voiture penza ya solo na kanisa bozoka makelele ndenge baza kobeta épave ya voiture bango baza kosala bémission. Et puis pour na féliciter Grace Temo na ndenge lelo azali na États-Unis parce que na kati émission wana bapopola Grace Temo na Gloro Langi na Fefesiwa surtout Joël Show alobaki pour émission wana ekoki sikoyo 6 mois ou bien 5 mois ou bien 4 mois. Alors Joël Show alobaki bien
ye bakozwa surprise ye akovoyage nsima Leketsu nsima Vivette Mayemba donc bango bakokamwa mais sikoyo moto akamwisi ezali grâce temo ye wana asa lelo na États-Unis. Bon tozongi na rando na biso oyo ya Karine Mokonzi na Pamela Shekola en tout cas ebandi surtout nayebi ndenge okende te. Pourquoi nayebi ndenge okende te? Parce que Pamela Shekola nanu namone na rando ouverte mais Karine Mokonzi aza déjà na barando ndenge na ndenge abunda barando abeta ba polémique abeta ba touche abeta ba clash yango wana lelo azali na titre ya première dame ya internet po ye mutu azo dominer. Alors Pamela Shekola sikoyo ye a signé rando na Karine Mokonzi to Karine Mokonzi muta signé rando na Pamela Shekola na yebi te nani muta bandaki makambo rando mais loko na yebi rando vraiment ezali pe bandi. Karine Mokonzi a tient na émission na YouTube parce que Karine Mokonzi a bloqué qui est moko le 25 donc le 26 donc boyoka bien le 25 juin oyo il y a 2019 tant que comme qui 23h to comme minuit to comme si le 26 to bandi 1h du matin 2h du matin Karine Mokonzi yemoko a bloqué site na Facebook donc ça a bloqué qui yango parce que poto landa na YouTube. Bon siko na YouTube ango Karine Mokonzi a tieli biso ba audio ya Leketsu na Pamela Shekola. Leketsu azolobela Pamela Shekola bino nyonso boyoki yango bolandi yango tina ba les news de Star ba les news de Paparazzi ba jeso la likambo ba na push pe ba site nyonso ba page nyonso ya polémique. Alors sikoyo ndenge bimi bongo donc l'axi rando ouverte Pamela Shekola a tardé na Facebook na ye a komi pe malamu wana lokola obimisi ba audio sikoyo botanga kaka bino moko orengana lo bango bien ayebisi déjà Karine Mokonzi sikoyo apesi ye signal te mais a menacé déjà la kisieke oza kozwa oya yo bombe kala te okoyeba sikoyo yango nazomituna Pamela Shekola na Karine Mokonzi rando na bango ekokende ndenge nini? Est-ce que Pamela Shekola aza na force ya kosala rando na Karine Mokonzi to Karine Mokonzi asali bongo pourquoi? Mais eloko nayebi ke Pamela Shekola ntango bazalaki na malili na Karine Mokonzi toujours abanda kopublier partout nyonso baza contre Karine Mokonzi azalaki toujours na makambo nyonso oyo eza contre Karine Mokonzi mais sans kotumbola Karine boye sans kotia kombo ya Karine sans nini mais bazalaki toujours na guerre ya cessé sikoyo komi ouverte. Alors Karine Mokonzi pe na monaki te bisika atiaki pa tumbola Pamela Shekola mais nayebi ke aloba na bango nyonso oyo a bloqué na kanisa bokai makambo nyonso oyo alobaki ye sikoyo bato aza na bango bafani na ye bakoma lokola famille yango wana guerre oyo Pamela Shekola en tout cas nga nazozela yango parce que eloko naza kozela yango wana po tokoma l'étape ya Grace Mbisi po Grace Mbisi aloba na Karine Mokonzi makambo ekobanda na 10e mois donc sikoyo sabotaki na 4 mois mwana ne akoyeba déjà koprononcer comme mot moko ya rando na phrase oyo to phrase oyo Grace Mbisi ye moko ayebi koforme ya mama. Bon sikoyo tozokonye toujours na Karine Mokonzi guerre ndenge asali boye ye mpe page na ya Facebook a bloqué pour le moment eza mpe mabe te tozozela soki na YouTube bakokontinue kolanda ye to ndenge nini rando ndenge ye boye na kanisa Leketsu aza déjà na parti na ye azali toujours côté Karine Mokonzi mais rando ngo ekokende ndenge nini rando ndenge okende biso na bino toyebi te mais côté Pamela Shekola soki Pamela Shekola ayebi kobunda rando te ntango azoko vimisa mapapu boye elakisi ndenge bino mobolobaka ke soki mwana soso avimbi elakisi mama na ye aza nsima na ye mais ngai bana soso oyo namona bavimba ezalaki nde mpo basala petit besoin. Bon sikoyo nayebi te Pamela Shekola est-ce que avimbi mpo
maman na eza nsima na ye to avimbi mpo aza na posa asala petit besoin ou bien bato nyonso baza nsima na ye lokola batresi mbelenge bakulodi ya soka to Juvenal Kibala to Miriam Mokonzi kaka wana poto po Pamela Shekola bato aza na bango na contact makasi bazali bato ya diaspora. Alors bato ya diaspora wana baza déjà déterminé pona kolakisa Karine Mokonzi ke soka sakani na bango akomona bafanatique ya Karine Mokonzi pe balobi biso tokotika te biso tokolakisa ke poto eza ya motu te. Karine Mokonzi ndenge azali awa biso tozali ebele en tout cas rando ndenge ezopela moto boye eza kosepelisanga na ndenge ya kosakana te soki équipe nationale ya Congo ezopola ezali parce que rando oyo ezali makasi. Mais bon lokola nga nasepelaka na rando nasepelaka mpe na match mais mikolo kaka rando nde moto eleki ebele kitoko parce que rando yango nde nabanda komona banda bomwana ntina lingi nazala nango ti mikolo na mikolo po rando mpe motu ebanda liboso ya football. Alors sikoyo Karine Mokonzi ye na Pamela Shekola bakokende ti wapi guerre oyo okomela ti wapi nani akoganye na rando oyo. Karine Mokonzi mpe ti sikoyo aza kaka ndenge bango bazoloba azali donc na domicile fixe te avanda koto. Est-ce que Karine Mokonzi ndenge azovanda bivu kote nyonso bisika azovanda kuna mpe akobimisa susu motu mosusu te akokoma contre ye to ndenge nini mpo motu nyonso abanda okoma contre Karine Mokonzi mbala moko automatiquement akokende kote ya Miriam Mokonzi po Miriam Mokonzi te lelo azali mokonzi ya Karine Mokonzi. Alors ye nde motu a déclenché guerre oyo ezosalama makasi boye ye nde motu a déclenché rando oyo ezopesanga goût donc ye azali neti leader ya rando oyo. Bien sûr Juvenal Kibala alobaki bien ayebi ye te atikala koyeba ye te amoni ye kaka 2 fois ou 3 fois na vie na ye mais eloko moko liso akamusinga alobi Miriam Mokonzi ali mwasi moko bien gentil fantastique una nde na kamwe koma moto yeba ye te na vie omoni ye 3 fois pendant 2 heures du temps 30 minutes 1 heure du temps ekoka 12 heures du temps te mais oyebi ke aza fantastique. Bon pana ngai nyonso eza kaka ndenge moko mais nga eloko nalingi rando nde ebanda mpe continue. Alors Karine Mokonzi yo moko yeba rando oyo eza rando moke te mpe papa Matondo sikoyo yoka ngai kote yo ozali papa Matondo mibimisa parce que bato ebele bazokanisa ngai papa Matondo nga naza papa Matondo te. Papa Matondo nakanisa kombo nde kokozala Roger Matondo. Alors papa Matondo luka omibimisa bamona yo soki na bavideo ozobanga olinga kobimisa bilongi te nayebi ke bobangaka te mpo bato bayeba bino non eza mpona bongo te. Majorité ya bato nyonso oyo basalaka bavideo balingaka kobimisa bilongi te babangaka mpe te mpo mitu na bango eza mabe kasi babangaka kaka parce que bokolobane akangama na elamba moko neti nga nakangama kaka na bilambo oyo na chaînette oyo. Alors sikoyo mingi balingaka koyoka soni bongo te balingaka lelo chaînette mosusu lobi lineti mosusu lobi atie suki ya Michael lobi kuna atie ya James Brown. Papa Matondo mipimisa parce que olongolanga charge batika kokanisanga papa Matondo songa na kosombelo ate bapere ya James Brown ya Sakul pe ya ekoti ya ye moko Sescool na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour,
balingaka elengi ya komba congolais tv vraiment ngambo naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.